Omoni ndenge za wana makambo esila te. Ukamaka te ati na z ezaka na kati alphabet mais to balolaka makambo bimisaka esengo pe ranki na kati. Pourquoi a otiena ndenge aboye bimisi bien aka kotiena ndenge aboye bimisi rando. Midemboni TV. Koya mukili lokwa supporter te. Supporter ala takafares mon équipe ce équipe pilote est poli aller la rato ba CP là mais ba to aller en bon ya équipe banane o ba nyoko maki na terrain comment yo mukili tinga comment supporter non match silita le but sifflete mobima lokwa na défaite Midemboni TV nazo ba no vrai ba garçon bien ba fille ba tika fille na manka santé ça bien nous autres ça kolongonu après ça vie nae repos sans ba siffler notre but na siffler que de mi-temps ça ba siffler o makam nazo tia mikolo ba jeune garçon na quartier ba vandi ba lingi masola ba to ba bongana masola politique mais bango mokata kopa 1000 fois ba ngingaka te est-ce que likamba bo soke indele vine baby en foutema kanda ça na valeur Midemboni TV ba to mukili batika distraction ko ku faisant volonté na ngate volonté nzambe boye ba rolling boye na mukili po bocha baninga mala lésité comment mbongo na yo mitika na bizoba ceux qui okomi piaka mbongo baninga ndo tiela motema ba peso pe sauver yo na mona mutso zimbongo mbango na ba Midemboni TV conseil zalande ngoza berer muso kuta na ngoza yote ambiska da vie soko le kai na berer wana te ndo zepe maturité ko koma mutu te nani akosi soko le kai na difficulté za satan mati ya we uti wapi Midemboni TV. Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous nous suivrez. La vôtre me servante, Falon Manzalza, la douceur de la presse congolaise. Pourquoi pas internationale, je ne peux pas commencer mon émission sans plus ou moins saluer Balobi Ende Mukolo Makambu. Hein? Boss de boss, Midemboni, je te salue. Pourquoi pas à son épouse Karine Kololo, n'a pas vraiment beau tenir la bino est trop tard accouplement, il y a bien ma casse, il y a bien ma casse. Voilà mes chers internautes, tout continue toujours à la Pasteur John. Donc Guilleming est à la base. Bonjour Pasteur. Bonjour ma sœur. Base dingue. Kitoko, on a 5 sur 5. Non, le village. T'es vraiment moni. Zanga nyoso tika na santé ako humilier oti quelque chose chèque à battre mais na suka comme c'est un objectif au nous ndenge battu nyoso ba nous très bien donc on moninga na pona santé nga vana bima na cop na tra na santé ndenge ni so bika ok quelque soit trajet makolo ba rocholanga na nzira pa moninga na tamboli bitambola tambola na rolala nzala quartier ba rochola ki muto alete alalinza ba rozelanga na chèque ma komona nga toujours 0 pourquoi nga na santé to coopérer n'était sans comprendre ramba mikolo ça la tout est bas santé no bozo coopérer comment soko beti santé kara conseil olandi makamususu ceux qui pesio et 5 batwa moniki simbi mais ceux qui ont santé boyoka na kiti tanga ko trahir yo bolo banini muto yo ne bela bomengo atiki mukili avant lukana nous santé base bon balobi base de Makambu vraiment base de Makambu le grand docteur de tous les docteurs docteur Christophe Alunga Alma Medical Center le docteur de sexologue hein? Ok voilà vraiment ta pese vraiment beauté la binostroza vraiment la pese vraiment beauté ok to bandi lisus maramni ya siko edi biso lisus bon omoni ndenge za wana makambo sila kati ukamaka te ati na z ezaka na kati alphabet mais to balolaka makambo bimisaka esengo pe ranki na kati pourquoi a otiena ndenge aboye bimisi bien aka kotiena ndenge aboye bimisi rando n'était ça vous comprendre faut ba mukili école esila te pour na kopesa biso mayele ya comprendre mukili pour tozala laisse selon ndenge totangeli mais compléter sagesse auto tika kala yango de celle des ordres dans le monde ça vous comprendre exemple pourquoi ba mama kala batanga kate même kombo na beko komate écoute kenda libala oya mona mobilité ba pese libala lokola nyungu azaka na mboka botoke kisasa bwe mwana bato mobila ko kisaki 30 ans on a papa na biso e bi likambute yazo c'est l'anniversaire papa ko sombela te loko ni na tela kabwe moi sino yo uti mboka libala so bande kwa na match prend libala ba e bandi comment moi si atanga te ma gérer ba famille mobile ça rankini pour ndire mutasi sa ba université mingi
Comment biso lelo botangi makamutu bandroid to celle qui fiançailles 4 ans. O comme on a dit la presse d'avoir que c'est la mariage kaka ndeko nanga mobali moko ina ndeko ndeko komika kaka. Ata sende anzuba munoko quand même le petit kaka qui mi appelle apema. Peut-être ça vous comprendre. Ça vous va schéma de comprendre pas tout ça. Est-ce que église quand est au kindari ya ndeko pesa biso maté nyonso ya bongo la mutema na kotambola mana mukili. Ou bien par église ça ka pona kota biso lola mina mukili to zano ba challenger. Si vous comprenez le schéma, on doit place mukili za. Ko ya mukili biya ya te. Ya ka mukili na kate na challenge ya catégorie ko yeba siko pour nanga na niveau na za na sala ni nini. Mukili za na ordre. Équipe kutu ya bali. Et bimisa ba jouer rebellion avant match tu dois faire couleur moko. Photo match za kaka moko. Au monier moko garder ki banana taka qui pas défenseur pour photo bima kitoko. Tala terrain na musike za munene. Bale tant to saka ba j'ai dépassé comme qu'elle est elengi. J'ai dépassé bon si terrain ndenge nini. Yo muto lati fares na kata terrain yeli poste nini. Tout na koto yela. Tu la pète. To lati ba fares biso tu abat. Na mukilo ya poste nini. Soko za yenga na mukilo kwa j'aurais bi poste na été comme la paix na terrain. N'était sans comprendre. Sur l'idéologie à tous les prétendants qu'on va passer tout ça. Nga na routine prier na luingete. Prière est na nos bases au côté lola. Même kili. Place aux ça. Comment aux autres personnes confessent na makama molimo oh non nous autres longote mais awa côté aux autres kokate na autres ko yenga. Évitez ce que vous comprenez. Donc on tout la petite base. Yaka toke. L'échec na mukila zakate. Na bo pilenga na école pour na tangate. Mais côté commerce na pile bi de tout so minde ko ndenge moko na te so comprendre au pile nga na makamba famille riche nga na la netoko mais objectif ko nginde ezaka pour la netoko ndé projet baby yo na kosi yo zonga jiga na kola na triko bi bamba po mbongo ezaki mukeme na kati na zena makamba kitoko pour ça kwanga libanda soko na ndine influence ezaka mingi lokole inda zoka mbeli palo la kwanga tikala kitoko lia kwanga oya mboka na bité so zo comprendre schéma ya vie na zoloba o eza ba technique de guerre soko zo kansanga na côté yo envoûtement étalio na te so comprendre jamais na côté la côté ya moto blocage o bakanga yo rien biso tout ozabikela mu yanza ya nzambe chaque mutu azonde charge ko yeba rolo ya yela na mukili ko ya mukili lokwa supporter te supporter ala ta fares mo kone équipe ce équipe pilote et poli aller la to ba CP là mais ba to aller en bon ya équipe banan o ba nyoko maki na terrain comment yo mukili net inga comment supporter non match silita le but sifete mobima lokwa na défaite na so ba no vrai ba garçon bien ba fille ba tika fina manka santé ça bien nous autres ça kolongo nous après ça vinaï repos sans ba siffler notre but na siffler que de mi-temps ça ba siffler o makam nazo tia mikolo ba jeune garçon na quartier ba vandi ba lingi masola ba to ba bongana masola politique mais bango mokata kopa 1000 fois ba ngaka te est-ce que likamba boiso ke indele vine baby en foutema kanda ça na valeur erreur ba tei bozong ça ba ya na schéma côté bango lola ya makanisi na mukili passe baza ba pika pende ba gagner procès ndo monito la petite base ngana ko tete ko tantine mo ndenge zana nzamba lingaka yo oui nzamba linganga patika ngana vivre biyo mangana sala na do titulaire yo bi batu kombe ba inanga même na famille bikola lokoso ngata na ke matanga bandeko ba olela na ko cheke o tike na sa kolela mais pia ke le kaki na sa ani na tana kujona matanga ozolela ngaza posa na zonga na tika kolela pona yo ya epesa tike mona ya tike non besoin pas chez moi je me suis na kena matanga basangana bazwa sanga musapi ngana ngati balinginga seke mutakufa ke linga mingi to to nga vaku akufa nzo ngande bazwa ke fariki kutumutakufa nde yeyo na jabi ya yo bon c'est très bon sanga musapi on ngaka les affections na comment yo ke faki zande ye mais quel échange tala ombo nazo makambo yo par amour conseil na kopia yo basé na musalo zomo nezo bomba mutakala na opé sans frais opé so dignité pa batu soko yo kinga bien ko landa ba titre ya vite ndenge batu baza landa couleur epesa million 5 poza na kimia kimia ezaka na budgeté kimia ezande motema parce succès sengonde makame 20 et vandi nano mona teke muto mbongo batu bazo banga eme na ndako ne des heures des ame budget zebele na banki nano mona te piaker batu bazo ke ma soki ba moni bazo simba muto ndire diera te na match mais que notala mwasi na bana netoko mais santé non normal nete so comprendre so comprendre biloko na lobaka ndoko ba ki sens uyela ba to mukili batika distraction ko ku faisant volonté na ngate volonté nzambe boye ba rolling boye na mukili po bocha baninga mala l'hésiter
comment mbongo na yo mitika na bizoba ceux qui okomi piaka mbongo baninga ndo tiela motema ba peso pe sauver yo na mona mutso zimbongo mbango na ba ceux qui yinda komi piaka oh yo to sala ya passe zoleka yaya e pesanga na somba lipa oya yonde ya projet ko kotse na vendre oya yimo ya buzo ya buzoba comment mutameli di bouteille ya masanga sali buzoba oya ko ina manka azui le coup mesanga mutuna makolonyo sur likina masuba azonga na ndaka kuti muto anyoko mi na 2000 francs passe ke wenza mame alambi si fufa ngaka bolao soko chelinga te soko kabakate na famille mutuma be yeyo vraiment soko landa be exemple oyo ozonga na place biso moko to chevika ka to pesi sata pouvoir wa méritaté malgré to sa kolo masumu mbinde tozo pese valeur ou méritaté na batei oyo babi sans route ya mutute bazo pesa nzambe de fait ba comme si nzambe le satan na valeur ko landa be église belé ndenge tondi na mukilité landa motema ndenge tindio sala na baka chaque fois mama ko botanga na papa na zielo ngi na bango makambo ko lobana na bomwana pona zana na age robimisa lipate soki na komi na révolution ko lukelanga moko nga nyoso ba ko lobana ko ka bango susu te bazilanga e bebi to e bongi ba saka mwana bango yeyo habite sur ce comprendre ceux qui battu babotanga tu balobana na yoka kate bongo bino ko pesa bino matoyi koma ça makam so zo schéma oyo ozonga na temps na berero na mona ba finga kabiso to sambela kate batamasu yo po yo ke zui souci yani soso soka boti takimaka mutu soka boti yaka pembe na bana alanda bana comment soso akenda ke église ité azape na bana soki bakoli ba rembourser kate mais soso ki souci bana na ema mawa sans prier abenga makota lola te mazaka na mawaba ya bana soki nyama lokola soso okeli bikela muna ye mawe bongo nzambo asala batu po bazo sambela te comment ko ina bango mate obozi wapi soko so comprendre nga ozonga na temps mutu moko ta ko tombola musepa zali premier ko tombola malamu biso to bata ba manka so to zo vivre mawanzana nani a utalo la kwemba moko banda ko sambela sali kana buzo ba vie comment yo bazelio po bongo na mutema ba ningo komi pressé zana temps yo moninga biyaya nazalo kwa wenza ko wet chemise atabwa kama na quartier sukola kana na ko wet ba ozongi sota na 100 francs biscuit ngapa nanga tout eza récupérable et chaque zélateur de fait pana nga ezate kwa mukilo za tant que ozo respirer pianga matoi to la pétézer abiso non ba non vrai wa ko pia au faute kamwai kolo mukipa ki pona batamala muti biso batabiyo mande to za batunaye fait cho lambi misuna kitoko soki batamokate ba yete mbimbi na soko bima kuma mabe lamba ndunda mai kuta batamokate ba lula ngone ba ne bandeli ko to nande boro le kay mungba oso damo j'ai vu avantage kende ndako nete ça ça comprendre soko landi ba périmètre makamna lo bando ko zonga na giga conseil zalande ngoza berer muso kuta na ngoza yote ambiska da vie soko le kay na berer wana te ndo zepe maturité ko koma mutu te nani akosi soko le kay na difficulté za satan mati ya we uti wapi difficulté musu skolo mkinda cheliyo akotika yo sambwa tina ndako patala na ndako na bino bokola place moko nana ko peso confiance na buzo bano piaka yana baleki musu so 5 hectares 5 salobi so mono piaka tinda ilanga tama ya akoboya naso bano makama mike zamba za bien ko beke ko la formation nzambité eza base ya challenge ko mutu tina réussite ko bongeza kana ko ma patron te catégorie vionga na kutena ngo soke simbi mafu est-ce que nyama lokola fourmi lokola leka mukena zamba matiti leka na mulaya banga gali mbolo ko banga gali kelela banga gali lion bango to bazabi kila manani mutu mtazoro nyena kwena so ba fourmi ba sangani ba bilion ko lala wate magi to ba benga ko lo zamba so kala li ba matela ko kimate ba gagner procès n'était ça comprendre chez moi yeba ko to yela so comprendre nga technique de guerre puis ka vifotité oui kutinga na yeba kité za challenge ko koma mpaka ba tiela ngo ba million na banque te so nzamba linginga mafu toketi na rond-point oya mataka bisa komiti na termisa suka za na souci mbonga bebisa ticket pas consommer trajet mala faut yeba schéma de moni mikolo na zoloba so yo kinga o comprendre te talio na yina batu ba pesa vina bango faute comment nga na beti cop na $5,000 na ngina banda ba cop na kutena mwasi moka murenga tokena ba bar timbongo esile c'est ça lisuma na découvrir vie na bike mbalo soki na zino ko nzilo yo te bisengeza yanga moko ma chance ya kambala moko ya mukili tu eza base est-ce que so za piaker ndo zangi chance piaker ko zanga tina mina kuta pende ba mbolonga mwenche na wete za chance ite yalo kende wenza gamba na 500 na poko 7 mbolonga mike obima manka pa bato bana budget mais côté no zana pese tant que no tiena monte misi sur la sardine ba voisin ba obsenga na ça ama koko tielanga ndam na lesa mwana zobe schéma vie et puis technique ko la pas de tala so le kina kwata te umona mkilipasi mutiro la ngana kana somo vite na yandenge batindanga esimba te yanga nini bochola te mafu
entraîneur abi na ngana mata tata ba supporter bobolo linga mena sisi match où est le man na yana za défenseur bozo même ngana attaque na bebisa équipe pona bino comprendre G so zo ko ba chimo na opesa sala est-ce que gola netoko laxi kin bandoto ngezi ya kotenga mapona lakini litoko soko somba tefa plasma nga 14 mukongo kuba biye kota na retard pesa tefa kala yo mutolata alliance nanga ya katofana bana babimanzela mibale ba makanzela biso to batata ba nazo pesa ba shema tala so comprendre nga sala les no ke vili nga na ke tombola na tambo mutakala esimbite alors olenga ni bimaro la lipapa balinga kina makambo passe mais l'air fait ba memakete so mwilo papa landi loko na fête c'est que loko ezana pota conseil na pesio lipapa a umela kolika sapato mais bisika lokumba mema mingi sa sapato au moins na so zapia ko teka lipapa to sapato umemake na lokumu meeri moko pa kende lipapa nanga passe na nchola ke meeri moko wapi yoyo yeyo on peut so shima so la technique de guerre maté ya oyo kozonga na shima nzamba pesa motu faute te ba te ibo revoir maté na bino bozo juger bato avant l'air nzambe koka na mukili faute kozalaka jamais so okufinde faute ye biso tout va ta ba manka combien de maté na bino kimisi ba teglise à partir côté ya kwata so mwana mtu na veste o amfute maizati c'est que nzamba ye bio le kana kicha libo eliboso yaka na couper le mbana tricot tunaka na le kana na intercession ba délivrer yo biso ba pekende ba manquer ya kaleri nyuso yako moni soki ba te yo mabe ko kanga ba tior na parler sans motif ko mona mwana sika sumba rapport ndakuti est-ce que nyama ne goza solo pecha frena parler o se friaze ka tala makambo ezana matebe tala na bana makambo mike monde sa ko ebite ko kwena fo pour pot kala mutaba manka ko mona sata sa oyeba ngana mona sata wapi yo au blocage yemo kaza commune potindi kangana kindu tali bon ko za challenge rando a satana nzambe côté banda na zalate ba changa ko cha côté bandere bango côté ko su e ko sukela ngana ya net missionnaire tala ko prier te otosilo ya vie ongindi ngamna so shima irezo mabaya kisasa balingi masolo makaminene na munoko balingi action te comment yo lingyo beta na stade munene na match ya quartier ba chako réserve to na bale na yo vraiment n'était pas comprendre na match à quartier to na bale no ba chako réserve mais to na stade moni ba to senga ba chako titulaire tana muto ndeko comment na 100 francs pété eye la yo zala wana opianga raison oza monde kwata soki banyama kwa mapungu ba fourmi côté baliaka ofele bala la penza la beti maboko na mirenga musekete na souffrir lelo bongo yo okominasha ko bima otika mikumba tu bayaya soki yindi yanda sama be eri ya pesa yo komo chango na action to balole ko mebele ndo monike ko former ba goigoi landa muto azana métier soki azu métier na ko kipesu yote soki ala linzala lelo lobi métier no bimsele lipa so zo fournir di ka ba paresse bandi makate paresse ça ko mungu zo tana bilo endi makate ata mungu le kinga jama ko ba kitole kimingi paiement vraiment pe so ba conseil so zo favoriser ba goigoi zo tafino na danger pourtant ba bongate ba songela kaka yo na ba no vrai akabakate or ko bomba bango janvier tina juillet ba wanga na yo le ko ba zi résultat te obimi fautif mais so ko kabeli muto za na projet so ke simbi akotiko kimia kote to ko kende na bongi be ya ba selanga ndambu période sala triage pe ko ina manka kolo mukili bandima ite bongo yo bokondimona na nani vraiment so zo kama kamna loba keba ngaiza parla langi te ngako kene gizo parla langi mando kengela téléphone o parla langi ngai bangate et tout ça se comprendre non ba no ba vérité moko to komisi kolo mukili mal à l'aise tozo prier mingi to sala ba jeune belé mais tozo likela biso moko lipe ko pesa biso raison te poto chama bonza tozo tanda mene be preuve italier susute kolo mukili sa sala mukili lipamboli e ko ya partir a mutoki na ndengo bimi oluka lipa soko zo kanga très bien e belé ya bato nazolo bano makambo par amour ba chefina bango pose kande na zebisa yo ba komi ko talela bato bazana ma catégorie ko luka soko betaka ma copie ndingo za journaliste boy ndeko na mususu akoma ko tamba na kombo na yo donc musalo yo zo sala yo moko zo mona kute simbite na force pe simba ndeko na mususu akoma ko tamba na kombo na osa yo oyeba wana yana yomoni mikolo so bando kaninga tamaki na quartier okomona ba pire ba komi pembeni bandeko chaque jour na ndako na yo foyer na ngeza na mankaba ne bele to kotonda fufu koma bino pe ba visite eleki vraiment yomoni mikolo komisa ma keba mama nga po telanga na longwa ko ta batunyos na longwa na cité côté na koma so ba tindi oya okokati
on dirait voyage na Dumi webi Dumi quartier nanga quartier mbaba yebanga ba to so na ba quartier babiki ndako aneza kana suka soko ye zelo ya tembe fo senga kiti papa vazo pema alikuwa mutapemi na match na tesa zo comprendre kwa hôtel ngana ntiki ko baby ça déjà ya dia fufu mobimba moi hôtel nga na moni fa nga ba na ba no vrai so fani kana cité maka mukimki akosa na kena ta mutu na lekele wa bate pour quoi fufu na ba no ba vérité qui ça ba tu vas comprendre vite et ça na âge ni mon côté oyo ko matina ba 55 ba zo kan charge na muninga moko katela vie corner ye baka na suka na kusukela wapi ata na zanga métier en classe pour na rupa est-ce que ba kopa mike bimsaka sans frater nazoba makambo par amour zanga nyonso futela na kikuku metikela bana fufu ba sentir que papa bota biso ko kate matikela biso affection ko lia modena loba na fautif mais na suka ko pianga raison age loko ezanan o mona so pamba tika ko kate la vie corner na musalo sala ka to bambela vie loko yo masa nzambe ngasa na ko 35 ans 4 ans yo ya promesse ça action ba tout ba prophétie n'existe pas ba zongo ba mona na monambo ba tuna nzambe est-ce que benga nga solo yo kende na lo ba no schéma so zo comprendre nga no pesa ba schéma vrai na vie o moni calculi toke pete ba to ba ibakati so ko moni muto vie la bango ndeni banda si sa classe comme na mbongo boy ya zo ko se sacrifier au kinde classe yo chola ko zo mone zo bozo renye na ba on a kanyi motema zo kinde wapi classe moya classe elanga mvula kotanga tumutu passe yo ba sine ba wapi sacrifice na nyoko makiti eso ko Alexis tan na na kibo jeunesse temeleki na classe tango rembourser azu musala yo siko na suke ko tala kina saki perte ko saka na vio comme ninga manka on ngoti que la charge na obango comme si ba zo en charge au moment posé na âge di koloko le kaye na lo ba no makamamike so zo compagnie nga technique na otia mikolo oui botie batu kaka na vitro est-ce que quand une famille pauvre to une famille ba te beleza ngambo e bele ba ke poto azana ndeko na poto te mbongo pa koma nango poto mukie technique de guerre na signature yango moni so ngoro si na visa loko la baba na ko sote abanga kama kelele tato zo finga et puis yokité avec la ta bombe bébé avec la to sana ba paquet les candelo jamais ko bango na bagarre pas moni yoté as un objectif comme na rond point soko yebi ko comprendre comme na zoloba o bimela vino na corner ko pesa famille kimia to bongite me ba ko compter yo et là so bo mabiso to lingi masolo ba te belé na munoko mabiso mo to ninko salate comment na ko beta masolo politique na zana mutukuna te de côté nanité copine ngana nous a manka mais na fin de la TV pour na zela ba ko changer nani ba channel pour na je sengo et c'est ngona ko zona mawe o futa ngana ni na nini so comprendre nga ndeko so ko kite voyage de la mai so que c'est une émission te kufa tu vas payer à l'aise. Vous avez manqué à payer, même si vous avez un courage. Vous avez un frère. Si vous comprenez un schéma, ça là, tous en qualification à vie. Oh, le soba, vous pouvez le temps que moi, nous sommes dans le domaine où il y a un métier. C'est ça. Des petits frères, moi, je suis ça. Vous passez dans le quartier, dans le fond de la table, 100 fois, vous avez gâté à bonbon, vous avez gagné le côté. Rien. Vous avez un problème, vous avez sérieux. Vous avez un votement. Si vous avez un budget, vous avez un conseil. Vous avez un conseil, vous avez une sagesse. Tamwa na quartier luka bambila oye kufa babwa katana fulu kongola ngweza te belé luka mesa bimisa libanda tanda mupika bambila bimata 8 baye bate ya kutongola ya kusela musaka batu meba kana quartier kembila ya yo siko kyo defa bama pana sirike bako pimela yo azana marchandise soka teke kufu wa sakani défi sanga kino bempe potana ngukuna nete so comprendre zamba pambola schéma vie. Ok, voilà mes chers internautes, là nous sommes arrivés à la fin de notre émission. N'a habité pasteur John Soza, lui le Basuka, numéro de téléphone. Parce que ça a été na rabino mingi. Ngana tia kan futema te pe jamais ko mona ngana ko tia kango. Na tia kan mutamukili sala to simba pour famille no ba sepela. Pe sa valeur na oyoza sepelisa yo moko po yo na yo bozo tambola na yo bomemana na yo poko suka na yo. Pes naza. Ko kota na lenga bato ba pesa ofotité biso to batabi yoma mo santo azana mukilité à part kolo mukili. Biso to ba bricoleur. Faites ya nani po bakango loboko. Yo l'équilibre so to ki 3 missions. Nateka 7 missions comme manka. Est-ce que to kana 7 missions? Faites baby. Boni méchant. Quelle méchanceté. Mutu mtazo consommer grandeur ya vie c'est la catégorie ndenge yela ye. Na ko makama mike. So yo kinga base. To la pete yango wana na lela bino to fort. Tangen water wumela maya mikolo yo. Soko meli yango jeté ça pona batam ezalaki kala pona batam bongo na 1974 et uta na Japon les panzani partout pour moni ba corona ye tout ezali mama imoko ba star ba musicien ba président banan les lo kangen water ye eza partout
Pendant que tout n'a pas détenu, ça madame Kadi, il y a des représentatrices dans le Congo. Sur Betika plus 44 74 40 44 07 60 wa Mobimba. Sans oublier docteur Christophe Alunga. Au Pendaza na Katiani na biso centre na biso nini? Alma médical. Alma médical, sexologue. Oh bakanganga na lemba te yaka olingi bilia ile ochanjo to nobati. Nazo souffrir. Yaka ba peso conseil 3 4 makambe zongi batterie zongi en forme. Libala no eza alliance ko mi mavwanga. Comment mobile moi sino mobile bozane bosangani nzoto meke na toilette mi sepeli sisusu. C'est que ça qui est satisfait. Oya tonda raté matame e yaka te ataba pese bon appétit mbala sang. Ozaka ko kitanzoto. Tonda pose à l'aise ataba pese bon appétit nzoto e ko répondre. Docteur Azawana pese bino schéma. À part ça na ndinga bino mingi William Ananwa Umela. Na pesi ba tout bolinga to la pete base monde entier na lobi na bi ba mbote na bino na yebi sans oublier yo moko tantine na biso Fallon la Douceur cameraman na biso na moni kuna nani Gloire Umela na moni de na biso kuna mo Dan Mosengo sans oublier frère na ngana moni kuna sunan cameraman na biso na nani je suis Fumukati base na ye moko pe susu ba mbote belé donc bino tout na bi monde entier Prince Morula Umela bande aux États-Unis Canada au Bolba qui passe dans les labino tout fort qui sangani Lubumbashi on a dit que ba fan club bimiti na ba matadi na ba Brazzaville yeyo rôle na biso ya 0 pour na 0 pose à la laisse alingama te pour so 0 ba kopia rien mais ndeke no fana na suka so lingyo senga pas pesa chiffre na kilo nzamba pambola na labino tout fort merci à toi. Ok, voilà, merci mes chers internautes. Là, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Là, je suis aussi à remercier premièrement le patron de la site Midemboni, Talaraï Makambo, avec son épouse maman Karine Kololo, Balobi, moi, Sinde, Yone Père Makambo. Pourquoi pas aussi, à Kopé, ça peut merci, dans Moutou, à Pessibiso Place, à vraiment Talaraï, vraiment bien Makasi, docteur Christophe Alunga. Alma Medical Center de Dr Christophe Alunga. Vraiment, na pesimion stumbo te baiboza sous branché connecté pour na kolanda biso sous katina sis na bino o makasu et sa bino information il y a vrai kitoko donc je ne sais pas quoi dire. Linas Louva, le grand couturier na kata bundes na peso bambote yo dilka soule la grande dame na kata Lyon talara yo vraiment apela baza bayanga balandanga partout basabona partout balandanga na peso Bambote, Chantemel, la grande artiste Nakatia Djobour, n'a pas sauvé Bambote, Bino Nyons Touvran la Lingui Bino. Restez branchés, commentez, abonnez-vous massivement bon la site Nabino Yamakasi. Je ne peux pas terminer mon émission sans plus ou moins saluer Gessa ou sa maman na Maël, n'a pas sauvé vraiment Bambote, bisous vraiment. Mes chers internautes, je vous aime beaucoup, merci, bye.